Affaire Wenge 4x4. Et il fallait luki problème, il fallait poupa et côté ba lo baké fallait muta salige ba viwa sangana. Sko ba to ngobe oyo côté Wenge ote talane ba bomié. Ça dit fallait na ba asuna gazité actualité fallait être mikoleza actualité Wenge. Côté la sur scène bila asu te mais yem ta bandisa. Bill Clinton asila par rapport à quoi pour nana leki. Muto asila eza bateau autour ba question me repose un peu papa Wemba. Oh histoire na ba itikali ba evre na bango mais qui na physiquement boy basate ba Al Pacino. Bill Clinton ko osila te parce que azali et Bill Clinton aza Bill Clinton yemo te Bill Clinton azana ba et Lili na ye. De ce qui Bill Clinton azana ndako be Lili ba travailler. Belile Bill Clinton bazali Bill Clinton azana bato ebele do Bill Clinton ko la boye ayebi ke kuna bazo travailler pour na Bill Clinton o ka voix mo ebimi na mbanza ngungu et ça Bill Clinton ba bokela eka ba flair parce que nimda fongola nzela po mudaleki azate bango tu baleka na ba TV ba mettre azana tous les missions congolais aleka na TV ba Bill mutaza mettre na bango Bill aza mettre na bango Bill na ba vie na biso que je salue na biso Kofi Olomide tala vie a kumisa mo sene dangwe Abige donc yé pas na Bill Clinton. Bongo te Bill Clinton king on a fallu pour me taper ça été. King déjà ou ta Bill Clinton double king. Donc par rapport à Evre na misala, donc Bill Clinton c'est deux fois roi. Fallu pour les king, Bill Clinton c'est double king. Donc ça fallu pour me taper c'est comme on a dit ça comme ou ta par rapport à Moussala. Donc fallu pour pas déjà Bill Clinton double king. Yes a king Bill Clinton ça double king donc bango ndi bapesa Bill comme moté fanatique ndi bapesa Bill comme par rapport à Evre au Bill à l'accès de fanatique donc ça y Evre musala ya Bill Clinton Bill azo gangisa bato ba do banzungu do kwena na moto do mambezo salama ko pesa bango chance ba kei mais ba sala nini ok ba solo ketu kuna te fosa ko la Bill Clinton comme ko Zulu Bill Clinton za Zulu o pesi Bill a matina podium donc quoi yemo a messe mettre ko alwani ko mettre ce phone le Bill Clinton a mis beaucoup de temps dans le mboka a un résultat. Tout le monde a une coupe d'Afrique awa 5 000 personnes test anglais. Mais Bele ba yeko liba anglais mais Bill c'est on a ba anglais te mais yema anglais. Maintenant siko lelo Kalou Jazali Robert Koko taillé mais les colo to ndenge to yebele Koko tata mususu encore atteindre niveau te pourquoi pas payer en son à cadre pe et ta reventionné a Robert Ndapé Bill Clinton basa la pe na podium même podium pe na Kalou kuna Bill pe boy Robert Koko ta et ça la pe marié Bill ayema na wengete mais bango mo ba yebi ke Bill Clinton asa nyama asa diable na katsa makambo d'abord Bill Clinton asa leader asa na fanatique ebele Bill Clinton papa chéri Vincent na Bill Clinton ke bagarre par rapport à Bituma bakuta na ba fikine oya Bill Clinton ko benga Bill Clinton ezo dépend na bango mo Vincent na ebiki Bill Clinton so na podium na bi ba tactique ni to salaka ezala ko la tutu ko lui ebi tout le jeu papa chéri tous les jeux tutu ko lui ko ganga papa chéri ko ganga boy et ko taper parce que bango to bazali na wenge mais ba iba tactique ya bango nde baza pour bakabona ka bakaboni shiba keboye wera ke na batu bendate donc wera yeko former bana na yemo yeko bimisa bango Foutou takumbanga nsengu di bende pine ya très mo sene dangwe mais c'est yukata aya comme intervention rapide place wana donc atondi sa podium wana poso afandi wana na ipso ke tutu kalu de kokota ba za problème place mona ke ve kokota akozongi la musique pour Bill Clinton ko pesa bango su gwa ozongi la musique na biloko abo oh ouais parce que ve kokota ida ndule sera isute kokota azana kishasa obia ko lega na balaba bato ko yeba ete voilà mais si on moni événement bango ba sala ndeko créer ba vie na biso ba kokota ba songa ndule parce que eloko ko sala ke vie kokota ba songa musique il faut pas kuta na siko na podium na chaleur pour atsanti bena ke moto siko Bill Clinton azoni misa siko moto na sama cool Bill Clinton a l'invité ou pas yemo pas ko yate te oyo zema kamba kanyaka eza makambo mbongo ebimi eza makambo tenga na koya ofele te Bill Clinton aza musicien aza responsable aza star amnene donc ça dit ozo bengisa ngai fu paquet na ngai zala événement wenge ngana o participer événement wenge te ceux qui boko bengisa Bill Clinton etake
leader responsable ça dit faut battre enveloppe Bill Clinton il faut participer à un événement na biso zo enveloppe na to bandi ba séance répétition bon ceux qui peut ba Bill Clinton mon collègue étranger ceux qui moi s'appelle ah le londula ba ve ngana si prendre ba ve bou mais c'est quoi ta koti wone ko manga mususu ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisama na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapi na bandel molar entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture botala koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a en terrasse, moi il y a moi ni à la kaka. Check. Qui n'a Guignamba toujours. Prêtre. J'ai Mikolo Ezao. J'ai Mikolo London Place. London System. Ah oui! Maison de Biema, London, in Kinshasa. Ya Madame Carole. Oyo, aye kolati sabana Kinshasa. Bilamba ya poto, ya solo. Awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince mwana bendana idéologique mushipa va faire que le est parti dit nekele wele bato la pas comme on appelle fait là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale Boba qui c'est la mona papa SKK dit bana papa SKK tu bola muka ya bino yango e bandi Tumba ngai encore et toujours balobi Tumba nde makambu balobi Tumba koti partout merci na batutu oh vous avez la confiance merci na ba warrior balobi les warriors merci ba continuer toujours qu'on s'abonne massivement à wana Tumba TV officiel pourquoi pas ba gauloise oh mikolo ba benga ba gladiator Nazaro la bino tu m'avais beau s'abonner dit pourquoi pas les spiritas d'héritier Watanabe go gato to ya tembe mon fils balobi bon continuer qu'on s'abonner massivement les émissaires de Werason oye kumba mekapa yemoko Patrick Fusu Nazaro lelo mabedi garçon bio yebi kaka ndenge boza ko sala confiance na Tumba TV officiel balobi les samouraïs de Bill Clinton ngai bino pe bozala ya kolamuka ya bino yango Tumba TV officiel Tumba TV za ya mututu Tumba TV eza ya mututu oso mutu moko songolo pakalati eza ya mututu ça dit ngana au milieu du village na lokola ba misusu ba pesa ba position te ngana chroni fois tite passe nga TV te mutu fulanga et puis to nga internet te mutu fulanga nga TV comprendre biso bandi boulot na TV biso TV ba otabiso na TV à l'époque fait verbilo osala wapi à l'époque wana ngana batanga na TV nga succès za internet te yango moni ngana au milieu du village na mutu mututu na soutenir mutu nyonso to ça musala bien na kotia poids
Nazaka muta mutute pour comprendre que no tumba TV eza ya mutute eza ya mutu nyonso. OK, ceux qui ont batumo va faire sa position nga mutaki ngani bote. Ah eza ya mututu lelo siko tije kiti. Ah wana bon marché na venir progrès non loin na restaurant chez Flore. Et sirani to damaraka ndenge zalaka après awa tokokota wana ba digenge nzale noir bougele ngai. Batutu ba zarola muka Jonathan Kabelo balobi cordon Jonathan Kabelo na zarola bino tout mabe merci beaucoup à mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes président de l'association qui s'est de Britannique Pire Fati Beto Mukwatombolo Pire Petit Adengez nazarola la mabe motema batu ya maman Marinette Isabelle nazarola Mohamed Moleka mabe Mohamed Moleka le seigneur de la ville là repose le cœur de Charity Moleka balobi président. Il y a un homme d'affaires nyonso ba fanda bongo na Soudaf ba évoluer bon na Soudaf. Balobi Mohamed Moleka merci beaucoup na Didi Yamba Easy Solution. Balobi patron ya Easy Solution Didi Yamba. Balobi to boy makamba ko telema na ba agence ko telema na ba ko bundanga na ba sécurité. Easy Solution za wana Zulubiso Solution. Ya ko tika ka budget na palais. Merci beaucoup à boss Pablo Kini. Balobi Pablo Kini. Deux fois te boss Pablo Kini balobi les grands déclarants oya Simbi Angola tous les 4 coups Angola. Ya teka radiamate ya za menite afa kwate ya somba radiamate ya teka radiamate ya za déclarant oyo lelo aza reconnu ba osale confiance na Angola wana oh ya na avion na ba dédouaner yo foluka Pablo Kini merci beaucoup Pipi de Lion yo yebi bino tout base na Pipi de Lion na robo sénateur Nzambe balobi sénateur yo yebi toujours yo yebi kana bozo ko coacher masolo merci lelo to kotumba bongo na fonder le père affaire wenge 4x4 ngai fali aluki problème nga fali pupa fali pupa aluki problème côté ba ba lobake fali mutasali ke ba vie ba sangana siko ba to ngobe oyo côté wenge ote talane ba bomiye ça dit fali na ba asuna gazité actualité fali ate mikoleza actualité wenge le lot retumba na fonder le père Soda Mulongo il y a les samouraïs ba bi défaté la bouche autorisée à Bill Clinton merci beaucoup na batutu merci na yemoko Jimmy Bamanisa bougele ngai faire Bamanisa mokonza lion wana yo yebi faire Bamanisa deux fois te fonder le père tanga za kokota déjà batutu botombola maboko kelingo lela motema Patrick Amisi Montréal wana tout ezala ya kola mukadi balobi motema Patrick Amisi kelingo lela bola muselanga Montréal wana balobi deux fois ta coré toujours Didi Yamba na za kolelo mabe fonder le père za koya Soda Mulongo oyo to kotumba na Soda Mulongo Suka fonder le père Fantomas ça nima kufarate akufarate pour ça na ko tijiko lelo to sana yo ouais bonne santé ouais Pepele par la grâce de Dieu Pepele en tout cas na tout monde 2022 ouais aux deuxième émission de tournée na 2022 na bana pesa mbote pa yemo nsengo kudi bende pine ya tremo sene dangwe na pesa famille na yemo bimba bébé Bilnate Bilian Bilif Bilson Piana et les grands managers monsieur les noirs dit Kenyenza les noirs et les amis de Bill Clinton Blandon Islock na moni bon Jonathan Kabelo et Michael Pina bango tout la pesa mbote belé sans oublier mon vieux Serge Bambia papa social citoyen européen moninga ya Dani Mateus Bokonza Chapinu et mon vieux Chapitsa Kala na pesa mbote belé Georges Zolozolo Matondo quoi. Merci beaucoup ngana boni bongo Dadi Dadi Lukombo balobi Dadi Lukombo molati ici la bière na kata na maana Dadi Lukombo na za kolelo mabe merci pour na soutien na yo balobi Dadi Lukombo aza kolati Sabastar la bière des artistes. Pourquoi pas nous les journalistes dit Babi Dadi Lukombo deux fois encore et toujours merci beaucoup Nadario Kimpanga garçon Schengen yo yebi Pablo Kitamba la patron maison qui tam service Nazaro lelo mabe dit Babi yo yebi quand de toi resola lelo toza bon on a fondé le père boni basango ya monseigneur dango tsengu kudi bende ouais en tout cas par la grâce de Dieu toujours tout le bagaya papa bonheur et pour tous na maman bonheur ya papa bonheur quoi en tout cas toujours basango za Pepele tout ça bon na studio bana kin bana poto ba ki tondo bimisa disque des vols vol 1 zaki best of the Bill Clinton vol 1 AD mais le tout change par rapport à l'innovation il y a boule musuye to pesa ngo comme les précurseurs tout ça dit les précurseurs c'est-à-dire les mubandisi c'est-à-dire de mutu abanda makambu mutu abanda masolo mo seigneur dango yango tout tira titre on nomino to longola best of the Bill Clinton tout chango les précurseurs parce que pour battre comprendre que Bill Clinton est mutu afongola makambu yango ki to koika wana to kalati bazo na piste moko Shakalaha do Shakalaha na yaba style moko ba yaba sud africain ba nzembo monde biso to bandango ido ba style wana quoi yango bientôt bazo so yango do ba na kimba sa kimia
moi c'est né dans Bill Clinton na bibo tous les styles parce que ça style à Bazulu. Ya style à Bazulu. Boza na mino pepele et biso doza toujours tout travailler pour bino zo rester malam de travailler de ndasa basimbango de travailler nzeta minu de boza la kimia tona style d'ici là boza déjà mambo tout quoi. Les précurseurs commis et l'ongwe best of de Bill Clinton. Maintenant ils ont combien de titres plus ou moins? Non, les précurseurs maintenant c'est 6 titres. 6 titres de bana kimba la kimia et tout ban bimisa moko pour pas consommer. C'est-à-dire ça disque mais tout banana par vol 1 vol 2 6 de ça dit basa na bango kimia ba se retrouver mais le bique Bill Clinton ta bandi ça mais le la bandi ça mais les lo soto to tala sur scène bila soute ba bila sila ko tala sur scène bila soute mais yem ta bandi ça ba ko bandi ça ba musu ba ina sima ba propulser kutu ba davantage plus avantage que yemo ko mutu soit ta fungola to asale lo mo bepo les lo bandi c'est lo mais yeza siko azo sima Bill Clinton asila par rapport à quoi pour na leki. Parce que Bill Clinton a silaté, comme moi Bill Clinton est allé, il partout dans internet, partout dans le monde, dans la musique, partout comme moi Bill Clinton est en mort. Mouto a sila et ça bateau autour de la question me repose un peu, papa Wemba, oh histoire n'a pas été quelque œuvre na bango, mais qui n'a physiquement boui basate, Al Pacino, les autres zana bongo mouto n'a auto qui est ingénieur gilet quadra mouto moro bien et yep n'a comme moi Macintosh, maïl na ordinateur le loi d'aïe, donc ça dit à Sili. Parce que tout le monde a été mais œuvre n'est égal. Mais Bill Clinton a aussi la parce qu'il y a Zali. Et Bill Clinton a Bill Clinton est mort. Bill Clinton a Zana et Lili Naye. De ce que Bill Clinton a Zana Ndak, Lili va travailler. Lili Bill Clinton Bazali. Bill Clinton a Zana Bato Belé. Donc Bill Clinton a la boé. Aïe bien Kuna va travailler pour Bill Clinton. On va voir moi Bimina Mbanzangungu. Et c'est Bill Clinton. Pour ce que Bill Clinton a Zate. Comment vous demandez? Au surtout Bill Clinton a Bimina Abidjan. Au surtout Bill Clinton a Bimina Nigeria. Donc Bill Clinton a aussi la rata roula la yaza les précurseurs moulakisi donc pas que la eka ba flair parce que nem da fongola nzela pour mu daleki azate bango tout baleka na batefa balobaka mettre la zanani tous les missions congolais aleka na te balobaka Bill mutaza mettre na bango Bill aza mettre na bango Bill na ba vie na biso que j'ai salivé na biso Koffi Olomide tala vie akumisa mo sene dangwe abige donc yé pas na Bill Clinton ça dit générique wana a dédié qui ont Bill Clinton. Surtout les King Fali pour parler Bill Clinton c'est le génie. De tous les missions congolais, comme nous d'abord le bagasi là comment? C'est tellement Fali pour Pandima que non. Si aujourd'hui je suis king, soit une génération n'a Bill Clinton sera king. Mais on est sur tikale ka bongo ya que non afandi po na Roma na déjà boyé basola nga itonné. Tikale bongo te Bill Clinton king on a Fali pour me taper ça été. King déjà ou Bill Clinton double king. Donc par rapport à Evre na misala, donc Bill Clinton c'est deux fois roi. Fali pour parler king, Bill Clinton c'est double king. Donc ils a fallu pour me taper c'est comme on a été. Ils a comme ou par rapport à Moussala. Oh ya uta nango. Kasité yango lobit yango fala loba songa na king. C'est que Bill na génération na déjà king. Azara déjà king. Pour ça Bill azate do azalaka déjà king. Donc fallu pour beaucoup déjà Bill Clinton double king. Yes a king. Bill Clinton ça il a double king donc bango ndi ba pesa Bill comme moté fanatique ndi pesa Bill comme par rapport à Evre au Bill à l'accès devant fanatique. Donc ça y est Evre Moussala Bill Clinton Bill azo gangi sa bato ba nzungu do kwena moto do mambezo salama. Vous comprenez? Ba végétune ba uta poto végétune ya kuluka double king awa. Donc Bill Clinton bangonde ba ya kuluka ya otake maître ya fana palais royal. Bango ba ya kande. Ya da maître ya deux fois roi. So go ya végétune pour ça la future na yende ngo la que puissance ya ki double king. Mais l'extra grandeur musicien musicien faut pas luka yo musicien ceux qui musicien ça na succès ba lukondeni nde ba Bill Clinton la bo ceux qui Bill Clinton za ina succès végétune comme grand musicien bon ko longa na France ayo luka Bill Clinton a fouti ba bien na ye a l'ufan na boter la chair à 8 ans sikoyo to préparer suna Diamond na quoi Buna Boy vous comprenez de ça dit bazo luka Bill parce que Bill a grand ba Evre Bill Clinton de tika na mutuna ba ke o aza maître. Donc Bill Clinton qui met on a mis cette thème d'appel c'est fanatique par rapport à Moussala na côté là. Donc Lucas c'est la Moussala malan pour côté là ba fruit au Bill Clinton na sala il y a un des autres côté là devant fanatique na siko. Comme on est là on c'est Bill Clinton là c'est Bill c'est-à-dire ça Moussala au Bill Clinton na sala. Mais le Bill Clinton sur tel oui azara l'artiste Michel le plus copié du monde au Batutu ba c'est sur ça entre autres paix à son âme l'artiste ivoirien Arafat DJ Arafat ça dit il y a le bas ya tala Bill les lois ala waza mesco nenga population malga qui n'a avant l'âge mais dis-moi quand même a fungola banzela autant susu
Bill Clinton a commenté mais quand même c'est ressourcé pas Bill Clinton mais ya fungola kenda panja banzela OK fallait ba ligner Bill azala yangwana so Bill eko miko koti sa susu na côté ko sala ba rumba et tout que batou bazali ben na posa comme on a Bill azala muto ye ya ka demande l'ambiance muto azaka boy sko mais ko côté na ba rumba ko côté na ba style mo sali keno et là il s'appelle bungisa Bill que Bill fallait ne a propulser na ba ligne o lelo tam susu o ya copier ya fungola yango plus que davantage que Bill. Ye a fongola plus que Bill Clinton te. Bill Clinton a sa maîtrise à moana. Pour mes amis, le plus bon c'est quoi? Bill Clinton a sa musicien oyo a le plus copié d'abord dans le monde. Oh, le plus copié dans le monde c'est Bill Clinton. Et Bill Clinton, ko beta rumba ili o la que Bill a bunga zela te. Bill a la kisaka ki ngana za polyvalent. Même ata chana ko yiko yemba. Même ata ngongi na ko yiko beta. Do instrument nyonso voix nyonso na koyi kosala yango yamuke Bill Hermo yembaki Claudie Lonzoka po ala kisaba ke ngana ka Bill animation te na pe Bill ya chant po lelo bato ba Bill animateur te Bill ala kisaba beta Claudie Lonzoka tika devoir ata animateur mo te ti le beta nzembo lokula Claudie Lonzoka ata animateur mo te même animateur chanteur do tika nzembo mo ya libela chef d'œuvre le papa chéri o tika la muto ba ke Bill beta Claudie Lonzoka po la kisaba ke ngana za polyvalent ali siko so une animation maître yamuke une animation de bimisa bana lokola ba Arafat asa mwana na ba ligne Arafat akenda nango ligne ni Arafat akenda ozaka ligne ka ya Bill Clinton po to beti double sheet ozaka na kombo Bill Clinton ato sauter o lega Bill Clinton ozaka Bill Clinton ozosonga kana sama kola papa do mwana ta komi na mbongo ebele o luka papa na bino donc oyaka pa papa na otala papa na tongo papa ko ya otala ote papa obenga de fils yaka donc Bill Clinton azaka maître mais est-ce qu'on a chance citer au sala featuring Arafat ndé parce que fallait pour passer la featuring Arafat parce que idole OK idéologie comment que non Arafat a comment ko mela Bill Clinton comment abandé ko banga ko kene ko sala featuring na ye Arafat ndé azoki chance te okuta na maître na ye faut luka maître pour sa tactique Arafat azaki mwana biso bimi na idole na biso mais luka Bill ko komela Bill et tout et ko Bill a répondre à et tout blomo marque on a écoute qui peut mettre ba programme na ye maître a sauté raté maître ça est toujours maître ya bien lo na sala plus tard to sala ngokaka maître atema welisa o ngai funa welisa mbango po non maître tikela ba chiffre na ye Arafat a komela ki maître ya bien non ngape na sana studio aller pour to préparer ba mbele ba fois chez zo belé maître azaki dispoté mais nzambe yemo wayebaki ayi uzwa molimo Arafat avant l'âge nde basala na maître te mais soki te Arafat alunga luka maître na Kishasa basala makambo Fondé le père merci beaucoup merci na batuto bozo continuer toujours comme ça la confiance merci na honorable Arnaud Waku Arnaud Waku yoyebi motema bata mama Emerald na kata pa na mana merci beaucoup encore une fois de plus na présent Alain Moutaga en direct de 001 na robosa na te Jean Kayembe babi Jean Kayembe Kabongo KBG Masana nga papa na Gloriel yoyebi kande to rosola merci beaucoup na Chin Yong Lutondo toza ko continuer bongo na Fondé le père dynastie to mona ki fait rigola le padre on a ébiqué par gladiateur tout ici par l'amour qui déjà pour ton côté à faire à dynastie faire rigola a ben ça il va 5 collègues na yé musique à maison mère pour passer la dynastie ba yemba ensemble disque o yaye mais bango ba ya ba pesa ba prêter peu forte ba sangana pour que ba luka ba propulser ba miselo romoro boye d'ensemble et les lots après tu remontes un peu wenge 4x4 ya ba kulutu ba vieux we ranson jibem piana fondé masela et ale makaba et tout ba blesse pour bango tout ba sangana pour ça so dit ba tu bane ko zela dynastie et royana biloko le roi ba couleur le roi ba Bill Clinton ba ça suna c'est le scram ba sali générique moko côté Bill Clinton la kena nzela boye na faire côté boya Jackie côté boye mabialo et tout mais ba tu ba ça surpris à romona volume 1 ya dynastie bimi faire rigola a fini oya bana mai na e te affinité d'abord dynastie na lobaki yango na début ezaki disque mo balonga bacteur a filmer poko sangisa banzoko wana olonga na Bill na ndawa ka studio eza a black te au futeli c'est le billet c'est le eti ba poto ay Kishasa ya jeté donc ça dit ezaki da idée malam initiative mo ya bien baso likanisa malam parce que ezaki bunzambe ou idée ou te pas présa ferré et ça m'a bêté volume 1 eza rumba na rumba volume 2 eza yena ba massa c'est-à-dire programme nyoso calendrier eza pa na yemo remettre yemo yabi ke volume 1 na nga oyo na za nango 2 mois après volume 2 yanga na ba massa nanga ekobima na tambour donc ça dit eza mamutu eza ola meza calendrier na ye ndenge yemo a planifier pona disque na ye donc ça dit eza makambo na ye quoi mais là c'est makambo na mais c'est comme si nena yoki na refouiller la information babi na rumeur pe retrouver pas information que non disque wana eziki c'est-à-dire eziki na studio biloko to yembi na bana mai na etu eziki na studio moyebi maso ezate logo la beti ba masane ba 12 et tout obek abengsi bango ale pona ngo ebimite et comme rono eziki na studio po a propulser makamuna ye ah rien
wana eza nango kaka les ondire ape ya fanatique po fanatique abakisa mungu likolo ya mungu adiske esiki te tozozela volume 2 c'est-à-dire nasi bato bamonaki yango awa ye moko publiaki alobaki volume 2 d'ici là ti bajuillet déjà bazozwa yango donc disque eza dynastie eza bana kimia ozala kimia mosene nango Bill Clinton mosala eza na kati ya dynastie volume 2 abeti histoire ya Papa Lutumba mokolo Papa Lutumba ava kufa na année des années alobaka yango mokolo na kokufa motu na nga ekaki kobeta motu na nga bosela yango monument et Bill Clinton azwi nzembo quoi maloba Papa Lutumba na sela yango sikoyo cri voilà c'est-à-dire bana kimbo ozala kimia dynastie na éviter commenter na kosala donc eza suka bino bozala bino kimia fanatique tout balinga Bill Clinton fanatique tout balinga faire rigola balinga balinga musique na biso quoi bozala kimia bokosepela lelo wenge 4x4 tout terrain bavie basangani concert eza le 30 juin pe bazana mobange na album baosala eza 4 titres lelo komona so wenge sangani wana mais eza na bamisusu pe baza te entre autres komona Marie-Paul azala pe na kati ya wenge mais communauté bazui bato bayemba Pentagone na Pentagone tokomona so total na Pentagone man na chante ayemba te azala te déjà si balongo bakena basala elle paraît maintenant so me ba récupérer mais pourquoi pas bazui moi t'as invité lelo bazolo baké faire rigole anim tazaki mwana ntsuka ya wenge 80 dernier fils mais côté musu bazo boyaye contre entre autres ingénieur c'est le bout alobi que non yetanga zana wenge amona ferete que non ba ale makabani ating bring bangba ya yemba faire yemba rien ce que komona ce que moi mami wana kaka bango na bango take yo okolo bani pour faire parce que toute la génération wenge faut pas voir la face ouais normalement biso tout mona wenge malgré tout wenge salami biso to sala tozaki pété mais to kuta wenge déjà na kata makambo mais to yebi histoire à wenge omoni lelo monde comme si internet ne si pas ma Marie-Paul wana eza pona bango mo ba fondateur ba initiateur nango ba yebi pourquoi ba carte Marie-Paul mais pour na président faire rigola tout le monde na mona président Blaise Boula kuta ko ba bongo ndenge biso to mona yango lelo na TikTok ba bimisi faire à Télémi boy papa chéri zo présenter dernier fils bango ne solati apolo Coca-Cola Blaise Boula Télémi boy boya zo ba kayemba na faire été to mona yango honorable Sakai baba baswe que je salue pas ça abimisa ki market ya wenge ya 97 disque na bango suka balimba sala faire ayemba donc ça dit so faire ayemba ki mais faire alinga participer pour place on nga na comprendre président Blaise Boula te pour fanatique on dit tout problème tout fanatique pour fanatique tout ba yebi dernier fils à wenge c'est faire rigola biso tout doye biso tout mona ba concert ba voyager ba 20 mo ba benga faire dernier fils pour place on nga na comprendre président Blaise Boula na faire rigola pour mnineza on dit ça mamoza eza moi coulisse mo entre bango deux eza sumamba wengete pona nini yazo boya kaka faire et pourtant lelo oyo ya loba boyi faire te vone yaka oui faire ezalaka mais ya koyemba na yeke no ba pa makaba simi crambre ya bandu ba yemba na yenete o siko biso tozo mona ba telemi faire ya na azana wenge o to mona ba yemba na ko eza ye lili ya faire be faire te o Blaise Boula te balati apolo Coca-Cola faire zaki ayaki ko zoko ndeti aye asali test ba asala test ba présenter MD Pro ba présenter ki yende jibe pe na pied a présenter faire ya kitenyo ya koyemba no ya koyemba ndete dernier fils bon siko ba console ba kena ba 20 ya yemba parce que vocal na ye vite imana si je trompe pas vite imana déjà ba ndeko yemba ngona wonye 4x4 yango yo yemba ngona maison mère na ba concert so ba te ba netinga il faut benga président faire rigola parce que bakobenge koma eza lokola fete ezosalama na kati ya lopango na bino yo mwana lopango ese fo bapesa invitation oyo solo te yo ozalaki mwana lopango okoya yo moko te fo babenga yo non avant yo osala fete oyo tosala na organisation tosala fete na kati ya lopango na biso oyo ozala ndenge nini président fere po aya na kati ya bakulutu wana fo bakulutu abenga ye mpe ye koya ndenge nini kaka azwi vol nake luka bino biso bana wenge okokuta nani fo babenga ye organisateur oyo azobenga bamusicien nani ndako tombola telefone babenga ifo yenda ya faire bango non bango ndifo yebeke wana pe petit na biso na wenge bakoti na mutu moko benga Emelia benga Ferre Blaise nani Blaise Boula aussi esima na ngote nani quoi tutu waluti benga Ferre oko benga Ferre bako benga mais eza nango ekoza pe 12 po wenge ya monda 12 oh 12 ba beta Ferre 12 na ndeni wenge za monda 12 mais héritier watanabe alaki bonne fois yake mwana na bango aye kokuta aye koluka ba vie na ye na hôtel Béatrice
tala ce que c'est qu'un pouvoir jibe pia na lobby que non aux grand esprit héritier Watanabe aux mature. Oui. C'est vrai pourquoi Abenga héritier Watanabe aux mature à grand esprit pourquoi pas faire parce que pour faire ailleurs faire bangote yango lokola c'est ça que non ba pesi pouvoir on n'est pas héritier faire écoute muta yemba quand même azala na bango na sou héritier que la bango take ba kulutu na ye amona be meli kala amona ba kaludi kala wana que la bango ninga famille mais mais pourquoi pas te faire pas ko longwa pas ebike ba viene bazali ba ye bana Béatrice pe nga pe na démarrer car le faire ye mo afana bitenga ifuna kende wana za mbako bo tinda ote za volonté na mo ifo sala volonté mo ifo sala netinga mo netinga na minute na ba fanatique ba mona exemple Emeli quoi afanda zati mutu a été mutu ko longa biloko ya afande na ba conseil à faire parce que faire yemba tout yemba voix nyonso faire ko yemba voix afande na mito mutu ko longa ba souci afande za faire bobo boya mutu abonde faire ko la mukande na tongo bubu makamba wenge bandite et ça na organisation et salama o ba benga ba tu fa benga be faire dernier fils papa déjà de voyager exemple ne ba no voyager bongo so ba sala ki le roi de la forêt lobi baner benga faire yamba téléphone te bon ouais rançon la loba qui en Afrique du Sud na conférence de presse a benga ba benga faire azo yamba téléphone te yamba téléphone te na yangwana c'est que wando maman azo bafouer personnalité ya ba kulutu wana est-ce que ba ozo sous terre en tout cas so ki wana c'est to konani ba viete so ki wana c'est to konani ba viete et ça c'est que ça bon tobi pété parce que président Ferregola azalaki pe président Ferregola azalaki pe trop occupé na disque na ye dynastie fo bima ba contrat pe bonaye bité mais tantôt akoyamba pour les 30 jours ça pe na musika babani pe na ba répéter est-ce babani ba répétition na showbiz bazo répéter voilà président Ferregola ta 2 jours à séance à répétition akopapola na ye quoi maintenant siko lelo Kalou Jazali Robert Ekoko taye mais likolo to ndenge toyebele Ekoko tata mususu ako atteindre niveau te pourquoi pas pe rançon na cadre pe eta que 20 zone akobenda pe Bill Clinton basala pe na podium même podium pe na Kalou kuna Bill pe boye Robert Ekoko ta et ça pe marqué Bill ayemba na wengete meye akozala pe repêcher peut-être que le roi de la forêt a pe parmi les organisateurs parmi pe ba fondateur ya wenge 4x4 arol ba keno asoli pena de la na jibem pia ke to repêcher ta Bill te na ndenge pe comme couleur kaka moi surprise mo pe na pour la population pour la public o ba osala na stade ouais normalement ya ngoto ba isa mambo organisation bango mo ba yebi ke Bill Clinton asa nyama asa diable na katsa makambo d'abord Bill Clinton asa leader asa na fanatique ebele Bill Clinton papa chéri Vincent na Bill Clinton ke bagarre par rapport à bituma bakuta na ngona ba fikine ayebi ke muto diable so to matin na podium c'est dit peuple ba kosepela et koya Bill Clinton ko benga Bill Clinton ezo dépend na bango moko Vincent na yebi ke Bill Clinton so na podium na bi ba tactique ni to salaka ezelo ko la tutu ko lui yebi tout le jeu papa chéri tous les jeux tutu ko lui ko ganga papa chéri ko ganga boy et ko ta pa parce que bango to bazali na wenge mais ba yiba tactique ya bango nde baza pour bakabona ka bakaboni jiba ke boye wera ke na batu pendate donc wera yeko former bana na yemo yeko bimisa bango ba yiba ni ba tactique ya wenge Vientone pe na nenga systématique fube asenga bo Vientone azo bimando ye azaka yemoko Vientone bimaka parce que wenge BCBG basé belé ça dit ouais yango na batu pe ba oloba voilà ouais rançon ça dit amona ka za yemo aka to ba yema sela na Adolphe au moins te que tout wana bazai pa monde papa chéri parce que papa chéri faut faire intervention rapide ya faut tout akumbanga nsengu di bende pine ya très monsene dangwe mais c'est yukata aya comme intervention rapide place wana donc atondi sa podium wana pour so fandi wana na ipso que tutu Kalou de kokota ba na problème place mona que vie kokota akozongi la musique pour Bill Clinton ko pesa bango su gwa ozongi la musique na biloko abo oh ouais parce que vie kokota ida ndule sera souté Robert Ekoko idée za la soute est-ce que tu as vu Robert Ekoko azana kishasa obia ko lega na balaba bato ko yeba ete bato ba yebia ete voilà mais sikonde omoni événement bango ba sala ndeko créer ba vie na biso ba Ekoko bazo ngandule parce que eloko ko sala vie Ekoko bazo nga musique il faut pas kuta na sikona pour demander chaleur pour atsanti penda ke moto siko Bill Clinton azo limisa siko moto na sama makulu ndeve penda ko santi abino awa kishasa za boy funga na zonga mbango funa ko beta siko ndule Roma place au fait kokota ozongi la kishasa akozonga kufanda awa do yango wana do c'est ça kitoko maintenant sikoyo Bill Clinton azala invité ou pas yemo pas ko yate ke no ba vie pe bani yande ni ngape na kozala pe wana te faut ba benga ye te oyo ze makamba kanyaka
eza makambo ya mbongo ebimi eza makambo te nga na koya ofele te Bill Clinton aza musicien aza responsable aza star munene donc ça dit ozobengisa ngai il faut paquet na ngai ezala nga na koya te na basentiment nga na yenga moko Bill Clinton mpo eza événement wenge nga na participer na événement wenge te soki bokobengisa Bill Clinton etake leader responsable ça dit il faut batia enveloppe Bill Clinton il faut participer na événement na biso zo enveloppe na to bandi ba séance à répétition bon ceux qui peuvent pas bengi Bill Clinton mo kola l'étranger ceux qui mo accepter ah le londula ba ve ngana surprendre ba ve bou mais c'est yuko ta koti wone ko manga mususu mais Bill Clinton ko kete na répétition na bango ko na bandike pa wenge te donc il faut pas taper na kanyaka ndenge bango tu bazui Bill Clinton bi azui kanyaka na bige ngana ko participer le 30 juin na événement ya wenge enveloppe nanga yango yo et il faut de la Bilinati Minerval et il faut de la fonder les pères palais et il faut de la petite Zach le palais petit na biso deuxième prince aé maman ben héritier du trône appelle maman ben moté donc il faut petit prince ben appelle ça moté belé oh il faut de la petite Minerval donc ça que Bill Clinton ko gagner Bill Clinton au fele ba fi bazu ba gagner ba tia na poche bila ke na bila ki sentimenté ba sentiment na musique on a tout les mambakala lelo comment il faut envelopper bima au côté na poche au sentiment yo mo yebi musala onga na osala awa mbongo nango yango. Merci beaucoup Eva Tumbaka Lombo balobi Eva Tumbaka Lombo mokonza envers sona mutazo contrôler avec sona contrôler envers sona merci beaucoup mukulumpa wani machi merci na Leombo mokonza Autriche le grand esprit yoye bika de toro sur la Leombo mokonza Autriche le grand esprit merci beaucoup na batutu o boza toujours ko soutenir ngai Miguel Ndenga balobi leader italien pièce contre pièce au latito vérifié Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce au latito vérifié la catalogue merci beaucoup maintenant to équipe le sous que no fuite le rôle a fallu pour Parozala invité spécial. Il y a 4x4 vrai ou faux na habité Toyoki. Fali pour le king que je salue en passant message sur la fierté à Mboka. Wenge me dépêche goût ya musique. Fali pour parce que Wenge c'est bandal bango na bango na bandal. Donc le il fallait pour comment message pour na Wenge. OK c'est Wenge et ça ya bango événement ça pour na mututu na Congo. Fali pour bagata na moni mama tala mona lobi ni mukola le 30 jours osala nini akozala donc ça dit eza événement bata sali plus de 25 ans baluka bata bakutana raté pe na katsa bango J grand moko akufa azate donc bango tout akufa Blaise Nkombo azaki guitariste na bango mais le reste bango tout baza donc ça dit eza événement au musicien so ko sokola mai pour démarrer car au participer à événement et ça dit au invité spécial aza kuna ma invité spécial eza événement ya bana wenge événement ya musique donc ça dit au la mgape au soutenir ba vie na bino donc ça bongo parce que événement za moko boy événement za moko na mitu za histoire ya mais est-ce que pena batu musu ba keza na ngo événement te ko yemba ya jibe na wera na podium za na ngo événement te ezaka ke no moi raconte moko kaka ya bana wenge ba kutani ba ni mais événement te mais raconte ngo kutsa bango mi baleti raconte ngo déjà jibe na wera ba yemba déjà podium moko na grand hôtel tango wera salaka accident a ben saka jibe pena ba yemba na podium moko voilà c'est quoi ça circonstance moi te za nango non eza nango événement te papa eza une circonstance à paix eza une circonstance à paix que wera a coutana na accident na stade na 3e congrès à PPRD moi j'étais présent Evariste Bochab secrétaire général ya PPRD André Kimbuta né à Sengaki Kimbuta en fait André Kimbuta comme le sénateur asengi wera na jibe bayemba même podium bayemba nzembo ya dade nga j'étais présent na podium mais les événements te basala pe ya événement te ezalaki deuxième congrès ya parti politique ya parti politique de ça dire ezali ba pesi mutu na mutumbo to yebi itoke matana biso na podium ezali lisanga te lokwa oyo basangani producteur abimisi caché bato ndo luka ko sangisa wera tobeta mo lisolo ekokota awa Robert ekokota bato bayeba eli sute mais lelo pendant 25 ans bato yeko monena Kinshasa ez événement te bato kutana ça fait 10 ans wera na jibe za ba circonstance et cinq ba kutana wera za maladie auti n a créé événement na ye et kokota za ite événement wera ale makaba za lagite eza jibe na bana kina masa na betone réseau ya communication moko na mboka na biso na République démocratique du Congo c'était RTL si je me trompe pas RTL a sangisa wenge 4x4 ba beta wera ndazala te mais jiba zala mais bango tout ba makaba banani tout bango tout bazala ezali pe ka événement te donc événement nde yango yo donc nyonso ba bano c'est événement nde yango yo to moni producteur abani na bango na poto alongoli bango na poto ina bango Kinshasa awa bandi moko na mona ba cacher na bango bozwi basali organisation nyonso malamu yango yo bana nzali la concert tona concert tona manifestation mo bona pesa bino cacher ba yokani te muna mona se cacher na na ye mais oyo siko batu ba yokani po événement esimba wana zali ko yokani petit éclairage obi petit sac le bosulateur na mutingani yo za $20,000 zo $20,000 na fête yo po bi ngana kuta na mutu ese événement
événement c'est la Kabila le père président Nabiso Kabila le père qui son âme repose à paix dinga kuta JB pa na Ventone à leur époque au Ventone papa chéri pas lobo bukana on les a rendé événement le chef de l'état kuti sidé banzoko yango zo salama mais c'est que stade de martyr on a le 30 juin est-ce que tonda et ko simba nous le wana papa obi degré bana poto ba uti poto baza mais tozaki na concert na biso na matonge au monde ba vient na biso de guide kisha bana poto ba ça fait 2 mois ba fanda ana hotel na sala ba vient na mauvais Serge Bambia papa social citoyen européen ya le petit na ngai mukolo ngo ba la cause ko ya ifu ba lata po bango ba bana wenge de 23 ça ki poto ba kuta na bango papa so ke na changu ba tozola laté kene na changu tout bête soit tige oyo yo za tumba vérité kene na ngo changu bato bazolala te yo za na bandal omona banderole kola banderole te siko na mito événement ni oleka ya wenge siko poto yo lobenga na ko mukolo na okenete bato bakokende kaka po tile na bachango bakumisa wera bakumisa jibe yo ero bangana okenete yeba ke bana chamba yibi mamona te bakumisa ka wenge po tile ba bakumisa ka wenge yo lobiko ko mukolo menene o etamu na ba parti politique o nozira ba 2000 francs bo siko événement ya wenge événement wenge soutenir bino longsa bino ba marche makolo bana ba changu ti ba stade des martyrs siko yango écoute na wera na JB papa oza au revoir do eza okazo ka une photo na wera na JB o tikali histoire bano betela bana oza histoire parce que o sala na musique te e o sala mate e o sala na mission papa we mazala qui son nom repose en peine dernière sa vivre la musique pe ko sa vivre la musique il faut producteur azal producteur ko ndima ko oze mbongo ki asangisi bino ba Kofi ba Kester ba Redi parce que wenge basale yango nde wenge basale mpe e ko continuer mona pe lobby nango 20 na sangisi bana et tout papa chika sangisi ba wenge ngono wenge ni mte bandaka makam do wenge bana mam do bana kin bana poto par-ci par-là biso no to bana wenge parce que soki eloko esimbite biso ba koko ya wenge e ko bingisa biso libanda papa na biso ya wenge parce que papa na biso ba Bill Clinton biso to za bana do to ba koko ya wenge e ko zala soni na biso mieux événement we simba po ba Bill Clinton ba faire gola ba dide la cause ba chanta missine ba seguin ba sur place na ba OK au monde va venir biso pesa biso formation ya pambate tala musala résultat 25 ans yango photo we rajibe tala siko venir biso ale makaba o ba le makaba metale lo venir akomi siko événement suka yo loba wese événement te comme événement olongole le makaba mutakomane ko sambela ba passer ko sangila ba ye mangambo yo zo bango événement te papa 25 ans plus 25 ans oh mais événement ndango événement ni boluka événement ba bien nango événement te siko Marie-Paul Motaya vuti lelo Motaya mvueza ba problème na bango moko mais c'est un problème comment parce que basangisi wenge mutu tout a contribué à taper Pierre na kata wenge aza mutu assez fallait normalement nani les producteurs c'est qui Amadou Jabir faut Lucas sur la peine entre na JB Wera Marcel et tout ba ko repêcher pe nani Motaya vous Marie-Paul ça la paix ça la paix lo azana teti faut eba onan azana nous teti pour wenge ça 4x4 il y a sali El Paris a obeta wenge 4x4 oui normalement te moi vous pèse la tourne ba le producteur oya osangisa wenge El Paris yeba oya tour wenge 4x4 de Pentagone mais il pas ça la wenge 4x4 ba bi Pentagone mais Pentagone mais manda chante ba repêcher comment mais yemba na Pentagone te manda chante abundi bitumba tro na kina il faut fanda il faut zota la kanyaka na yo wana vimbi sa poche asela ngoma mais na Pentagone yemba te déjà bazaki na pe El Paris ko ba fate ba jupeka pe monta ya vous Marie-Paul Zarape wana manda chance nde muta diaboliser as benda ye eza mota ya mvu mais manda chance ina besoin longa wenge te yalinga lemula sani tina suka po yo kelenga wenge mais mota ya mvu ina ba influence wenge El Paris nde manda chance sala kinini nde ba vi ba kopa bite eza ngo manda chante eza place bazwa kina ko kosa ba kosa nde ba pigola ka ye mais to benda ina ndenga systématique yo ba fan TV na biso manda chance azo ta souffler merci beaucoup merci le lope komona Kofi Olomide Félix Waze quoi bazongani Félix Waze quoi loba mukolo tokosolana Kofi eza mukolo nzambe na sata ba oyokana mais lelo basolana Kofi nzambe na sata ba yokaneli wapi teza ina ngoma loba eza ngoma ba prophète ya vina biso Waze quoi vina biso Waze quoi loba mukolo sata vina biso ba osolana Kofi sata se basolana nzambe kasi lelo pe tokomona ngoma meme na bandako nyao ba koma osolana mpuku yo mona ngote ese ba mpuku akima so ba nyao bakima lisuta e makamto e koma normal donc vina biso Waze quoi ekena ngo normal eza ina ngoma lobe bimaki malobana ebimaki nango makamtu na mboka echangea mpuku abanga esu nyao te na ndako nyao abanga esu mpuku te okozwa nyao tia okanga mpuku te bakomona bakosala ba camarade siko kinemi yango ekoteti wapi yango mpe na mongi na Félix na biso Waze quoi azongisi ba G5 azongisi ba 7 play
azongisi ba Jos Dienda te Jos Dienda azalaka na mouvement na ye mais aza pe na culture pe hivi aza pe na culture pe hivi donc eloko ya malamu yango wana et il faut pardonner tokoloba te ezana eloko moko te koleka mutu yo nga na kosenga na kolimbisa ete ti mokolo jésus oyo komone mokolo nini okomone mokolo jésus oyo il faut ozela kufa na yo nde jésus nayebi te soki omona ye mpe parce que biso nde nyonso na ye elongo jésus tokozelaka likolo efongwama po biso toza boye tozozelaka likolo efongwama grand prêtre ye moko mokolo akoloba comprendre do veye na biso baseko basala eloko mwa malamu omonaki bapolémike eza nango ya ntina te lelo ye moko acomprendre ke noto koli bana wenge babio balandi biso mpe wenge mpo bacrée mpe mwa base na bango bango bacrée nini cultura quartier latin te bango bacrée eloko te eza bien ntango mosusu bato balobi kaka no balandi wenge koyokana balandi wenge mpo wenge eyokani basangani non vie wase koza moto amayele ebele vie na biso kofi elode mide ya moto amayele ebele bango bacomprendre ke polémique eza so eloko te fo tozala bomoko mpo tosimba culture na biso parce que polémique oto bando kotiango tiata babundi polémique vie wase koafandisa pale na limete lokola roi babundi polémique kofi elode mide afanda na lola mais sikoyo bokotiango tine bilo bando oluka na musique yango bozwi bana bino bazobota bakoko bazobota bakuta bino na polémique abuso ba non il faut akuta ba vie ba chanza ba vie ba comment osola ba mais musique to betaka musique soki proverbe to finga na musique to finga na musique mais to sololaka to beta musique to bokala ba mbokela mais to sololaka de yango ba vie ba comprendre que non to pesa na mbote to pesa na bonjour bi frère Patrice. Merci beaucoup. On a pratiquement la souka. Il y a traité na biso on a fondé les pères Sodam Longo Babi la bouche autorité et autorisé plutôt la bouche autorisée à Bill Clinton Monseigneur Dangwe oyo to meki ko beta masolo mo belé to fongol parenthèse à Wenge parce que Wenge 4x4 il y a une actualité pour l'instant et maintenant on a pratiquement la souka mais fallait pour paper le 29 octobre que Marty wana c'est battu ba oser la peine événement parce que pour la première fois leader il y a 5e génération fallait pour pas affronter Stade de Marty le 29 octobre. Il fallait pour pas mokolo beta Stade de Marty pour nga na mona abandi siko carrière. Ah fondetika ba jeko mo te ba warrior ba osilika tango olmo babu ba na carrière le lot yo mo lobaki awa au tout au long émission le week-end atie bar likolo ça la fierté musique zo même siko carrière ko bana su comme c'est un mutatie Stade de Marty ça 80 000 places. De ce qui a ba stade atondi sa stade Boani Stade de Marty te yo kende stade Boani yo kende stade Boani mais toyebi to yo yebi stade Boani oui yebi nombre stade Boani ya Côte d'Ivoire stade tu akenda na ba Burkina Faso bani to abot mais pourquoi lima ene fo stade de Marty awa tondisa ngana yo ngana to selo fallait pour pas azwa trophée Koundé oyo artiste congolais congolais moko te oui azwa yango ko banda papa wendo si lelo c'est le premier artiste musicien congolais oyo azwa Koundé d'or trophée ya Koundé d'or c'est fallait ipupa lelo ba wenge oui ba sali ba makambu mais ba zwa trophée wana te mais fallait ipupa leki na bango honora culture congolaise na mo muke oye bango te wala yo mo muke disque d'or oye bango so yebo tuni petit muke ba oye bango te so tuni petit muke we rabeta ko bele for the Stade de Marty mutu ayebi musique ala de la musique ayebi trophée Koundé d'or wana te toute actualité musicale total on pas banamike nzemba fali pour que bimi pour to bageza na succès to on pas banamike zela na mwana muke donc Koundé d'or ozolo ba wana soki mwana muke ataki comme on fali pour pas c'est que disque d'or ya JB Piana ba koyeba yango te ba viana bazo ba disque d'or ils a certifié te papa ils ont non certifié ba disque d'or ba JB bazo ba tout le monde azo mutu mota azo disque d'or za certifié na lobia auto zo nga kaka mwana muke bi explication zo expliquer mwana muke bi JB azo disque d'or wana zaka na ngo pesa mana wana makiona et pas ba producteur na ba Simon et pesa mana ndenga makiona mais il y a que open za disque d'or za pena certifié na SNEC mutazo ngo za ndenga makiona comment to mona JB meilleur Zénith na son là c'est vrai mais Zénith c'est nous ba tekeno ya ngonde mutu fait pesa disque d'or mais ce que tu vas avoir titre par rapport à quoi il y a œuvre au sali mais kobeta Zénith yango te mutu ko sala ke yango te mutu sala ka ke pesa disque d'or za faut teka plus oui razo 4 trophées na Kora to fandi bi stige na bino kaka au 23h tozo zela yango oui ranso na Afrique du Sud moi no bandi mabe donc il faut betel mona mukene zote mona subeli quoi donc kombo zo wana fali pour passer bien à cette fierté mboka mais za makasi pour mona mukeka nga komona donc za makasi ya mona mukeka nga komba fali pour mamno zolo ba fondé fond kombo ya trophée quel trophée Kounda d'or oh monsieur congolais moko ta zwa monsieur congolais c'est bon félicitations fali poupa
Azam Missé Congolais. Merci Pénan Ondima. Voilà. Donc c'est-à-dire les 29. Non. Tous les Missé Congolais. Jeune à l'élo tout comme Gossé. Amour référé Fali Poupa. Non. Na succès na niveau Fali Poupa Tcheba. Non. Atebarte. Tous les Missé, bazana palmarès na bango. Biso to féliciter parce que c'est la honneur en Mboka. Na classe les premiers à Zalaka, les deuxièmes à Zalaka, les derniers pas Zalaka. Mais les lots quand on dit les lots pénal à 5e génération, on voit Fali Poupa avant de compter tout les artistes émissaires. Ce n'est pas dit que non, les autres font de Bassara Moussalate. Mais Koko Tsanga conflit ba Wario te na pesi ba Wario mbote bango bazala boy ba commenter ba Wario. Botika biso so na petit sac. Dotika do so na. Tenga na otika ba question de répondre. Ouais. Par rapport à Baka 5e génération, et là on a boy yango. Tozo olo na nguba ezana muso to timola ezana muso to nguba ezana muso to balina bilanga donc ça dit ezana ko la musique et yo kende na poto ngana ke Gabon ngana ke bandundu ngape na ke Matadi donc ça dit biso to sala culture mboka mutaliki moninga azate donc bango to babeta la musique ndenge moko ezana par rapport au tangilanga cop musical 5 artistes musiciens congolais au bazana scène internationale. Tangela 5 artistes musiciens congolais au pena lelo TV5 et lobela RFI lobela au pena ba chaîne non ba chaîne étrangère bazolo yango nazo tuna yango question nga tangela 5 artistes musiciens congolais au bazana scène internet au lelo so ba kena ba en Afrique Afrique centrale ba ni ba choisir 3 artistes musiciens en Afrique centrale to lobika 3 artistes musiciens en Afrique centrale yebsa ba otanga nani na Congo ba ozo nani nazo ba na otangelo Bill Ginton. Vous apportez parole à Bill Atayomoro. Bill Ginton, on a Bill Ginton à TV5 Sikoté. Biso tala bayamba Cheta Spawn. Mindele ba fan ba tout la Cheta Spawn, yo ze idola bi moi c'est Bill Ginton. Arafat. Donc Bill Bino ba que se ressourcer la poka ka bandima Bill Azaboy. Lelo ndesiko lelo sur le plan lelo scène internationale. Référence. Scène internationale aujourd'hui. Lelo TV5 et si là non pas. So ba 3 musiciens africains. Petit Zaclé. Afrique centrale. Baso 3 au pena 3 ba représenter monde. Net pour ba Congolais ba pona Bill Ginton. Pas obeta nini oyema nini obato auta micro. Mais Bill Ginton ba ba français liboso na bango. Est-ce que bien ngote Bill Ginton na beta ba style bango ba bengela ekuna bango ba beta ngote. To tika bango ba kenda ba stade de France ba mo regretter. Ah il faut Bill Ginton azala. To tika bango ba kenda ba kenda beta ba awa ba to mo regretter Bill Ginton. Bill Ginton da ko yemba ba style na bango. Bango ba yemba Bill te. Bango to pesa bango chance ba kei mais ba ko sala nini? Ok, balselo que tu connais tes faux, c'est le coup la Bill Ginton comme quoi Zulu. Bill Ginton a Zulu. Au PC Bill a matin à podium. Donc quoi, il moi on met se mettre quoi, alors on mettre ce phoné. Quoi, France moi le babou. Donc à Bimisi qui Bill. Donc Bill Ginton métamorphosé. Merci mon frère, métamorphosé. Vous comprenez? Donc Bill Ginton a mis c'est beaucoup tinde libanda mboka a un résultat. Tout le monde a kena coupe d'Afrique awa. 5 minutes à faire test anglais. Mais belé ba yeko li anglais mais Bill c'est yon na ba anglais té mais yema en anglais mais bango ba ke yeko la ki ba anglais mais Bill yeko la té mais que mutu ça la posa za la danger lobby faut apprendre tant yo zo monika ke no sina za déjà Bill na sina boaka danger na salbo na se stationner na wana sagesse ba yeko la école té ba bota manango donc bat musu ba na sagesse on est intelligent on accueille la sagesse mais ce que yeba ngo ke intelligence to kenda ko yeko la ngona classe sagesse c'est mo na bota minango té. On est intelligent, on accueille la sagesse. Place là c'est français ba salama be. Donc place là da français ba kenda fo. To bota mala maele, ce que to accueille rendre sagesse on va que fandele li. Na ko fanda bote so na sali muninga boye sabe. On a déjà on doit apprendre yango déjà tant on doit okola. Bon, na yebite menga na yebike ba bota mana sagesse. Parce que ne doit ba ke muta bota mina sagesse. Maele to ke tanga ngona classe. Pour na yebike ba tnusu atanga te, mais azana sagesse ki bo moto ya gérer compagnie. C'est-à-dire botama na sagesse wana sagesse wa yokola sagesse ki bo moto ya moto eloko nzamba sali o la mugi o botami obandi oteya bato mais il faut na ke tanga oteya mais sagesse na botami nango kati nanga donc kati ki bo moto et na nanga spiritualité donc za kati nanga. Merci beaucoup Fondé le père tokona so na suka poto kabwana yo moi quelques salutations na bato tout bazolando na monde déjà révérend Serge Moudiangombe ya Georges Moudiangombe référent que merci beaucoup Fabrice Mangala Mangangalogie Fabrice Mangala très bientôt liba les sala vraiment na yebike to biso to fêter na nenga awa bino kuna vraiment ça moi bien moi banga poto to kabwana. Ouais d'abord on appelle ça un numéro à contact plus 243
89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932. Si vous avez besoin d'informations, Bilginton, Banatou, Poto, Kishasa, Bobenga, Fondé les Pères, Yoyo, tout ça, bon, on a studio, bientôt, vous avez disque Nabino, préquisseurs, les préquisseurs, Domo Bandisi. Vous avez Nabino, Kimia, do Kalate, Magambezo Pesa. Namoni, bon, on a Poto, mauvais Serge Bambia, papa social. Serge Bambia, papa social. Moninga, Dani, Mateus, Mokonza Chapinou, ma vie, Nanga, Soutenanga, Chapi Tchakala, Mokonza Saint. Chapitaka moninga Georges Zolozolo Matondo ba vient à Paris na moni bongo Gogo Madila na kata lufa mo konzi na OCC Gogo Madila na kata lufa na peso wa mote belé Francis c'est mon ami d'enfance d'abord Francis c'est ce texte na peso wa mote belé mon ami Diego Mobiala Digi na pesa ba mbote belé Diego Mobiala Digi na pesa mbote belé Junior Tonda Junior Tonda na Kelisali et mais c'est le noir le grand manager les amis de Bill Clinton mais c'est le noir Dick Ngenza le noir Alino le Boga Joli Malanda Charabondo Black Panther l'européen Freddy Walelo Murata Freddy Walelo ba mbote belé et na moni subongo Feli Timba Nzeta Mbila Feli Timba le nécessaire Nzeta Mbila et commandant mon capitaine Gisele Bonga mon capitaine Gisele Bonga na pesa mbote belé père respect na mon père Charles Moutamuntu excellence Charles Moutamuntu que je salue en passant ministre Charles Moutamuntu et les professeurs le professeur conseil excellence le professeur Taylor Lubanga Taylor Lubanga que je salue en passant merci beaucoup na pesa tout en mbote belé et masanga petit Zak bébé na biso asigaye na palais maman ben merci beaucoup. Defidjel aux États-Dollars. Il ou sumbo cadastre. Merci. Merci beaucoup na batutu balandi biso. Merci comprenez que tu as fondé les pères. Merci vraiment na ba abonné nyo surtout à Tumba TV officiel oboyo ça la confiance na Tumba TV. Yota ngoza rotala na nos abonnés s'abonner na Tumba TV officiel pour na reprêter nga main force pour que Moussale qui est toujours liboso. Merci na batutu vraiment oboyo soutenir des problèmes mon sponsor officiel. Boss Blanchi Kiboko. Les boss Blanchi Kiboko na robo sanate. Les boss Blanchi Kiboko ya ba Blanchi. Balobi deux fois les boss Blanchi Kiboko na sa ko lelo mabe. Yo ebika ne to rosola. Merci beaucoup. Dikengeza les noirs na ebiki rekoma directement et pas ya boss Blanchi Kiboko. Merci na batutu merci na Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce sur la Tito vérifié. Merci na mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes. Merci na maman CG. Il y a ceux qui stade brutal maman Brigitte Tibita. Merci na batutu. Batutu pena besoin toujours qu'on continue à s'abonner. Massivement na Tumba TV officiel. Bon continuer derrière la caméra c'était Brunel Botepa mon petit yo Brunel Botepa Oyope Boromona et très bientôt awa na Tumba TV officiel. Merci na Maël et Sadi qui portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, allez Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na